La pesco santé ça qui bien té. Na côté hôpital. Na côté hôpital, na bela qui vraiment, na bela qui. Na bela na ngamba souté, na bela na nga poison té, na bela na nga PCT, na bela na nga oyo batu bazo loba na té. Na mba souté bon, pour na za na nga mwasi ya muntu, so na za ki na nga femme seule. Mais na la qui c'est pour na za pe na makona nga bien, na nga mba souté. En tout cas na nga PCT, na za na nga bien, na za aveugle té. OK. Ngasko bobo ke la ngambasu pas bata théâtre pourquoi na na likamba bata théâtre te na na mobile na nga moko na linga na nga mobile mutu te oyo aloba ke bijou la na linga mobile na nga azanani po likambo e boma mboka ezaka likambo mobile likambo ya mbongo mais ko loba bobo ke linga mpese mbasu na komi aveugle bandeko mpese na moi boyenga la tabilamba te bate msi mwana nga diva ki batuni yaka nanu toki mama bina kufi misu oh bandoki baze comment oki ko créer loko moya ke babo ke mutu mbas eza blague te ndeko na nga baizi au moins te ke mabeba nga na kufi te batu ba sengela nga déjà liwa parce que kobo ke mutu mbas mpese aveugle poison eza déjà bominga parce que mutango sko abande ko luka a moyen nini a tshela nga poison to a tshela nga mbasu to a tshela nga mpese a mona ndeni akozwa nga tabi bon lokwa na simbi te soki pe simbi lokwa soki be nganga na yona asira ki abi e simbi déjà ozo mona kende penja loba na yo non si je vis dans ce corps ce n'est plus moi qui vis car Jésus je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission, sur Exemple Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne de l'excellence, Barési, Baza, monsieur le journaliste, le vôtre, toujours dans le compte de vous informer, de vous apporter de l'information, de l'actualité. Alors, cette émission à caractère culturel, j'ai toujours cette habitude de recevoir pour vous les invités de marque, surtout à votre demande. Alors, tout le monde a une photo sur qui là, qui et qui n'a pas page, nyonso, tout nyonso va interpréter la ndenge na bango, mbasu, maladie nini, oh. Donc, votre actrice, grande actrice, Yambo Kanabiso, parce qu'elle a déjà beaucoup des années de carrière, Bijou la reine Kilimanjaro, et puis il y a un groupe naïpe le temps de la grâce, bientôt les autres qui ça, Bamboula et Belé, 14 ans déjà, alors. De courage, derrière information, derrière actualité, tu vas dire non, tu as dit photo ya Luka Bijou la reine, star Nabino, Obobenga qui barezi Luko, Yeba Eskezanini. Alors sur ce plateau, tu as mais avant de présenter, laissez-moi remercier infiniment Yannick Chamba Godson, Boss Amboka, il n'y a pas de que toi. Merci beaucoup pour tout parce que trop c'est trop, mais quand même il a fait, il a réalisé. Boss Amboka, merci pour tout, sois gravement béni. Nzamba Pambolao. Maka Simoté, ma maman Clarisse Gang, ma maman sociale. Et merci infiniment à Gilles Monamputu Yagueto Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada, mon papa. Merci beaucoup pour tes bienfaits et surtout tes conseils. Et j'ai risé à la merveille, moi, la mamie. Merci aussi à Deo qui est derrière la caméra, la prise de vue. Deo Sosa, d'accord, on a pour dire déjà bonjour et bienvenue et bonne année parce que 2021, première fois, on a un bijou. Vraiment. Bonjour, bonne année. Bonne santé, Bijou la reine. Bonne année, Barési base. Santé, ça bien, Angola, Nzambe. Ok. So santé, ça bien, tu as tout ça émission. Ouais. Donc, 2021, la côte est bien. Ok. Malgré makambo belé, mais ça va. Ça va. Bato balingara yo, o batala rayo, o yebisa bango nini o ba ozali ba korta l'émission, surtout ba ope ba s'inquiéter makasi. Bato belé ba yo kelke ma ba maman musu bazo benga na lingaka bijou bazo sambelela yo et tout. O yebisa bango nini o ba ozali ba korta l'émission.
Vraiment, on a émission la biso, la vérité. C'est ça, la vérité. Vraiment, boye, vérité plus. Vérité plus, vraiment, beaucoup de awa. Na émission la biso, na grand journaliste, ouais. Là, bien en français. Grand journaliste à Mboko et Barési Base. Donc, boye, bah. Et le ronini tozo loba pour aider la vérité plus. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup Bijou la Reine. Clin d'œil spécial à toi, Jonathan Ngana. Obésité financière. Bijou la Reine, combien de années d'abord de carrière? Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. 21 ans. Bravo. Merci. Ah, donc toi en 2021, 21 ans de carrière. 21 ans de carrière. Parce que na bandaka pa na longa lunette mingi basepela na basile voilà basepela na basile te lokwa pe na otaki hôpital mo mamboya ni otuna tiki yango na banda carrière nanga na nouvelle oyenge pa président Mangwaou wa otaki kotika biso na 2020 maître Pai grand yaya nazali kuna. Tant que Kabonana, président Songadé Yangadios, président Mangwaou, basali nouvelle Wenge na bango, bazali ba Willy Mambo, Bantakala, ba Ebakata, ba José de Londres, notre landana kaka, ba José de Londres, Gabriel Zena, après ngana yo kota. Donc nazaki kuna et puis et Simba Nangote, yo bikaka groupe ndenge zalaka et Simbité. Président Mundweri, Gaou et Sobeki Sita, le quoi bazali bananjili kuna, basali pe groupe na bangoti. Makamka bandai koleka na kati ya groupe biso le quoi tozali biso bato asika. Moya koyeba ezate. Ekendaki boye ezongaki boye en tout cas. Moi ko taba détail. Voilà, yo pe ba fina ovi ko yakisika. Non nga ba fina ngate. Ngane ce qu'on a zoka tano nga vraiment. Moni théâtre le baby po nini. Muto oyo yebi ke so na leki na TV na zo mobile, so na leki na TV na komi sala. Mais biso to kota théâtre oyo ba elok théâtre za nini. Ozo comprendre. Exacte que lelo o muto oyo le kana TV bi nazo recruter soko ye lelo ka lelo leki na TV. Donc biso zai bongo te biso zai penda ko kiemba te mais oye bo comprendre musa les ani o sala pe ba test belé o yaka pe au moins penda boye donc ba o tia o penza kate ya lelo moi moi si moi surtout so atene kabelo bo lengeli moi skito ko za télégénique photo l'exaye donc so bende la so biso bongo za kité atoza kitoko ndeni biso to kota théâtre to za bien o ta ba lemba kuna o ya na VV Center kuna c'est bon waya bijo za ino na santo te za ino mukie kasi na koli na kitoko nyonso wana penda o santo pembe wana penda ya bijo wana penza donc c'est ça quoi donc après to yokolongwa bayo kabwana to kena so njili baya mundu ba kena bango njili wana ta ba kena njili basali groupe na bango Lisboy. OK. Lisboy Fondation ba kompe kuna penza ezaki pe moto impact makasi ba sera male mambwa. On est sobre ça succès ba vie gao ba nini. Nde yo sa biso pe to yo kota. Biso pe to ye ko landela bango. Kokota te mais to zaki ensemble. Biso to tikala ki oh bango ndi mtu bande ko diriger biso ti ba vie gao ba chef ya mundu anda ko ma scénario. Kana yo landa bango. N'était de Londres pas y. Tu vas dire travailler titi bazana ba sponsor tellement belé moi autant ba komboté. Tu vas dans un mbongo chaque fin du mois bokena ndako ya mde rozu moment mafuta na yo ba savon mbongo enveloppe. Ba yo kana te 4 présidents et so ba sala groupe na e de Londres benga la reine na pesi ombote na ozoze to ta musika to ta musika na noko bana. La reine des aboyés groupe to sali donc faut y a to sala ami ennemi to sala ka to tikela producteur on dit bien temps
To sala ami ennemi to tinda na poto yaka photo sala ngo ezanaki nyom to jouer principal. Kuna pe susu nazayaki na rôle. Parce qu'on a ça ndenga bon. Nakende koto bandeko bazobenga nga. Nde na yako kende kuna. Tant na yo kende kuna na jouer pe rôle wana principal et bakata zaka camarade nanga ami ennemi. Joe Mangel na yebite soka zalaka na oka koma pa Baptiste poza Baptiste na pesi mbote. To ça Joe Mangel mbaye nanga na vai na ndaku nanga e bakata zanga place ayo ko vanda pa nanga ti ya balukela nga bilomo boza. Donc yenda ko ennemi na ami ennemi nanga. Ti yo sa ke bon makamka ezala na ba groupe. Surtout bandi musika na ba président la DSOB ba de Londres. Au moins la moi boye moi manquement ce côté manga la mutema mukuse na mela mais so na bida et ça la scandale na bité na lokwa na meli mingi so na bimisi ça mabe batu biso ba pesa raison ba nsu wa condamner nga sene na kende na nga calmement ndé na jour suka boye tellement to ndo sunga ndo so ba journaliste kala ba vina nga ba joka kabengele ba Marius Munga. Là, ça a PC Bambote Belé. Nakita Marius, wana oleka na rage zara koto ya ba koto ba fili wana. Là c'est raga pende bandara oui. Nakita le bichu leke mission no lo banini. No leka kaka. Kabi bon na leka. Ah na l'équipe on recruté bona bo. Oh. Ils ont recruté. Combat groupe n'enga habité mbasi mona oleka na pesa no combat groupe voilà na exala nga groupe T. Oh donc na pesa numéro batu ba komi ko benga nga binzambi combat groupe na ngote et puis place na relègue na bando répéter na ngote mais batu ba ça bijou za courageuse au sali groupe si na yo tambo la victoire na yo senga na Inter Matonge pa PDG Malos akufatika biso molimo ne pe ma kimia. Donc bayambanga pe bapesa nga place na leki sous émission ya Marius yim tanda otinda nga po asailanga ba histoire ba sera kala ba jeudi Marius a beta solo bijou la reine donc to yebana déjà kala biso OK ndesco na ole kana pesi groupe le temps de la grâce et la nga abona sukola kombo na zoya kombo le temps de la grâce et puis na zui place na pesi pe place mama ba résultat la bato. Parce que PDG Marius au monde batu wana na mona te mona abandeni ko sika papa bino ndako ya mama ya bino papa bino mo bongo ti ba mesana nga pe na koma pe famille na bango ba supportanga banda na banda 2007 stilelo nazaka na Inter Matonge pa PDG Marius donc c'est ça ba o ba yebi ba comprendre ba o ba ebité ya mona yebisi ba. OK, voilà, donc en résumé, donc Bijou la reine a expliqué vraiment et ça allait bien pour un respect, n'a même pas long les lunettes et ça allait vraiment kitoko. Le temps de la grâce. Et on est kozongi on a mutu. Bijou la reine chrétienne au Sambelaka parce que les lots ba fille à théâtre surtout pour zakil bosso en général il y a médias. Mais le comment il y a théâtre il y a ba kisi. Il y a pas maladie, il y a beau, mais quand il y a le temps de la grâce. Ezangolu. Ezangolu parce que premier jour de l'état émission, na yeba na nga kombote. Nzamba esinga bi le temps de la grâce parce que tant nga epesami. Bilo monsieur ezala omona nzamba ola kisa yo omona Zanga ba makanisi na biso kaka mais nzambe ti apesa le temps de la grâce ezaki ngolu tant nango kokaki pona sa groupe tant nango kokaki yango wana parce que ezaki facile pona yo moi si ko diriger bato yo wuti place pour diriger yo eza facile ba rési ko sa groupe ndeto za bende na vandi na raisonner faut na futa chaîne faut na tourner ko tourner na biso lele koma il faut na benga ba rési moi transport parce qu'on a un angoté au sandeni et ça facilité et puis na banda ku place to kenda ko tourner et ba comment oboya mais net toza awa na tante awa donc pas ma copine nga na dit mère double donc ya pesa ka penza donc moi penza oza l'aise donc bata bongo faut kangama na bango po eza facilité ya komona mutu apesa ndaku na ye mutu apesa mutuka na ye mutu apesa leti place to répétera wana eza bato mususu bapesa ba garantie
on garantit, il faut passer 4 mois pour bando répéter, puis on bando foot à chaque fin du mois. Si on est tous les sponsors, les partenaires, donc on passe en place depuis année na année. Donc ils ont facilité, surtout que na ba chaîne, ceux qui ont la maîtrise, au cours de la tout y a ba chaîne, on a pas qu'à passer espace. Surtout ça aussi. Donc ceux qui ont la maîtrise, ceux qui ont maillé l'été, en tout cas, recours faut qu'il groupe. Mais le cas biso tous en Zambie, groupe nanga le temps de la grâce ezaki na bangolu ebele. Talaka na banda groupe nanga na banda oleka ka ofele. Na kena na couleur télévision. Papa M. Serge, honorable Serge Kaembe, qui a passé 3 jours. Donc mardi, mercredi, jeudi. Oh non, et salamate. En tout cas, il y a eu le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Donc, honorable Pacho Panda, nous gouverneur Nabiso Nani. Papa Nani, vice-gouverneur, honorable Solili, nde na banda koleka donc ngolo ezaka longo kende ko beta porte boye batu ba fungola donc ezaka ba difficulté dans le temps de la grâce ezaka na ngolo ya makasi mais à un moment donné katana ki bando le kasuste non batu babunga est-ce que bato recrutera liboso na tilelo parce que beaucoup ça 14 ans ya groupe ba msu bazali ti président Kauma Pédicaire Biogal nana nisus ba Carmen batu msu bazali donc ils ont qui facilité que ça la groupe et ça ngana moi sinon on a facilité parce que moi mobile et on a moi lelo to comme ka ba mba msu ba comme ba PD pour nini azwa ka facilité mais ils a le mot ils a facilité ça penza pas si surtout que gérer milimo batu mutu so yana ba caprice na ye na ba comportement ils appellent ba film super boyo ko foulier mais comment manquer au respect oui to kuta na mambo belé donc au moins eza facilité o le kana TV recruter ba acteur so tel pe moi no ndenga okota boyo ni papa te loko te tanga leki na TV azu pe moi mi bale allo moi pa ke place mo boyo pe comme finga yo pe ignorer yo anani azanani nzambe mutafula ka mutu donc ye bijou ana boyo donc babilo comment on peut bloquer bongo oui et comme là son le bongo comme là et au gérant au secondaire bon liboso na ndo ki ko za na maîtrise na ngote tant na kumo na ke koto na yoki boy ngabi o nga kanisa mambango ezaka na ndaku na nzoka nde koto pe bazolela mutu bozo acteur na ye OK nga na ebi tangu to za ki ouais to za ki on dirait pas mundo hérito pas esobe na ngena longwa na soina panza kala ketika pa président Lombe président Lombe abi o senga lettre moi natango akaliza ki pose acteur a mutu to actrice a mutu pas boy problème ba komi lettre ba ke olongwa na problème voilà pour lelo o mutu afingi ne président to soit président alekine na TV comme donc comme ba bilo mo boy comme trop bizarre mais kaleza ki bongote kaleza ki pe pour le cap OK ne pe na groupe mutu bazwayo c'est que oza no mo malamu lo bakande ezala na zaki na première primaire na comme na deuxième primaire wana ça va ba ko comprendre mais ça passe. Vraiment, et ça passe. Donc, merci beaucoup à vous tous. Bateau Tuborota la Bisso. Vous êtes tellement nombreux. Donc, Bijou la reine, Yeyo Kilimanjaro. Parce que Kilimanjaro, on a aux Zongwap. Et puis, Bijou n'a comme on a la reine. Et puis, Kilimanjaro. Ngai Bijou Bakadiona Mbambi. Bijou Bakadiona Mbambi. La reine, président Angamangwa, Mtapesanga Komboana. Et puis, Kilimanjaro. Papa langa Serge Mukunyanse bata théâtre nyo tout ba ebiye yem tapé sanga ba série to sa ba rigolo tina ba présence rigolo ba benga lelo comme gag to sa ba biso banda tongo na antenne A to sa lango na ba vie nga Seattle ba vie na biso bangadia ba mbatasiala donc to banda sa lango ndesko yo papa na biso Mukunyanse yenda zaka réalisateur nde a pesanga kombo Kilimanjaro babakise inga pe mama prophétesse babakise inga pe mama CC donc musala tango esala ma bien yango moni ba kombo bambara Kilimanjaro ngomba munene on a lundi anima kwakala merci anima kwax donc to ebana depuis kala bonsoir
biso tozala binemi te. Ah, babia afinga bino ba comédien. Ah, kofinga nde ni naeba na ngate ba rési. Babi yeso azu dossier akoko. Aza na problème na ba théâtre nyonso. Na bita. En tout cas nga na ebite obinga vraiment. Koso babi oso ba seke yo mto pesa ke ba nouvelle pour makamba loba. Letinga ba rési na nga nde yo kutanga na ndako na bima na ngate. So bengi nga la reine. Na na poso tourner lenga dit tableau na ya na 6 na zongi. Paperi kimbamba la Suisse na pese mbota ya tikinga. Aya tikinga azongi singa. Matanga na zanga te. So bengi singa na fête so na lingi na ye. So pe na lingi pete na ya te. Donc na za vraiment ah j'ai poussé nit. Moi na nga liboso diva kilima la koli. Mosala nzambe donc sa koli. Quand on nous a quand ba fertilité ba kenda ki bazongi ba kebo ba keye zongi non to kolati hein bijou akala wana ti lelo kazaka bongo te 2020 pour Naya bijou anyango Olexa ki ondeni 2020 ezaki mabe vraiment bande ko belé ba kufi da maladie oyo yebi bakufi ba to comme pendant ba difficulté moko impossible 4 jours ba to ba maté boso ba makambo belé ba stress surtout so ba parents donc ba stress moko ça maki et puis na fin awa na yaki ko zo problème moi na nga liboso divan kilima abela ki vraiment abeli makasi mbala moko ba maladie belé ba fièvre 40 ba belé à ça les 4 jours na hôpital et puis tant abimi nga pesko santé za ki bien te na côté hôpital na bela ki vraiment na bela na nga mbasu te na bela na nga poison te na bela na nga mpese te na bela na nga oyo bato bazo loba na te donc na bela ki vraiment ba malade na nga ba malaria nzoto ningana ki ozomona que ya naza grave ma maladie babwake parce que tout le monde a ba photo de wa Olexa biso kuna to moni la bijou photo mo kanyi lo kwana to ki pasi lo kolokoto nzo ba zipika ki liputa donc ba bika mbasu na sali yo parce que na tawana toto mona ba vidéo musu hôtel na mbasu te bon pour naza nga mwasi ya muntu so naza ki nanga femme seule mais na la kisi ata apo na zapi na makola nga bien na nga mbasu te en tout cas na mpese te na za nga bien na za aveugle te OK babi batemisi mwana nga diva ki batuni yaka nanu toki mama bina kufi misu oh bandoki baze comment oki ko créer lokomo ya ke babwa ke mutu mbasa za blague te ndeko nanga baizi biso tozali na pa ya mundweri babwa ke la ka mbasu o mo pa likolo ya mundweri e fungoma na kati bo mo na mukwa siko na koto bo mo na penda misuni ya mafuta ngasko babwa ke la mbasu pa bata théâtre pourquoi na likamba bata théâtre te nazala na mobile na nga moko na linga na nga mobile ya mutu te oyo alobaki bijou la na linga mobile na nga aza nani po likambo eboma mboka ezaka likambo mobile likambo ya mbongo nazala na nyongo ya mutu te naloba ngo tamsu na bosani so na nyongo no yaka na moi loba na ngwana nyongo pola te bafuta yango ke oke ko créer na o créer kaka ke bijou la reine vraiment bata théâtre bolingana ka te likolo ya Nathalie message mo ce mec na Irene lengo atindelenga Irene lengo na pesi mbotabi na seki bango musabi bijou la reine ti lelo oza na mobali te so oza na mobali mayo tikelo soki ki peka na malala na banana au moins ndo zolala yo moko espèce de célibataire Zambi vraiment ça passe na bandeko na biso ya ba internet faut bozwaka nde oloba bozwa penza information na source penza na kati na kati penza po boloba po boye et déranger ba famille et déranger bana et déranger ba mususu azana musika ite étoile benga ana na Luanda la rima kamni nazomona ati de na ba photo wana ngaki oui nakanga ki photo
nakangi photo on poani. Bon, des ala kaka okangi no photo. Bijo zobela obela tele. Neti biso bataminene po bandima oke ozobela za pasi. Mutu bon ko benga nga barezi. La réunion to ça tourne je bien en tout cas non kokate ta photo na tinde. Ah OK, bon voilà. Ozomona naza maladi vraiment bon. Eza interdit kokanga photo na mbeto piteza mabete na ebite so epekisami. Epekisami te ozomona. Mais ce ko pour meza okozwa na yo nga bonne guérison mais koloba babo kelinga mpese mbasu na komi aveugle bandeko mpese na moi boyenga la tabilamba te mais depuis pour banda carrière non to kutana bakabongo oui wana nazana na nini na Lisboy ya président la die sobe babo kelanga mpese mais lekela on a TVT nga mo fona leka na TV na senga mbongo nde batumsi basenga bosunga nga na babwake nga maladi mais tango déjà ozo leka déjà na TV za lokolo zo bakisa isusu maladi na hoti nazaka na pas présent nga ladi ya modero ayebi mamna oloba de Londres ayebi nazaka vraiment pese ezaka nzuto mobimba on ozonga pa ba collègue nao et puis batongo kutu tozana bango na groupe moko parce batongo ndé prophète na esanga bi présence na yo kaka ba c'est pas non en tout cas soko koti po président doit pesanga ba rôle so ba pese rôle Alexis le maire na yo voilà a mona ke eloko so asali casting na ebike bi so na pese eloko yo a pesanga makambo o mona na ndenge wana siko muta mo ara bijou kaka ozo mona asalaki yango et puis prophète wana lobi ozana likamba mutu te na osbikisa président bat musu pas ba kotaka ba ko bois que le maladie au monde etiki na ba tâche ponga pesa ki ebele na ta na tâche moté donc pena ndozo ba jimo ileti ya liloba ba ji ce qu'on a moi ba pakolo citron ba pomper au ji wana ji à pétrole et si là sans problème on dirait que na bela ya moté et ça passe ko bois que bateau ba bois que la bat maladie ozomona ke bijou la rende na zabwe na se discipline na nga pour l'homme chose aki on a pi ba petit na o olongoli tenia ya répétition bité kende suko yelanga omoni biloko ngo muto akozwa facilement neti na zabwe muto atena poison na nde na kota abarte so na ngina mela na kina ngana la casa ali bronda pas boss Eric Mbamba soit na kina na vandi na se pas bokilo maman Monique na Luanda tina psychologie dona Monica maman Lolita mère afo maman Ana Mbongo wana ba bokilo na ngai na vanda na ngana meli na ngai mais na vanda na ba te soko moninga na ba lobake tozaki na matanga batu ba memi biso poto like ça qui orgueil te ki minene te vandi mo mke o komela o simdelo ki kenge na verre na yo kenge na mangamnyoso tu ah pour ma bébé les gars mingi ma bébé qui est belle au moins te que ma bébé ngana kufite batu ba sengela nga déjà liwa parce que comment que mtumba son pese aveugle poison eza déjà bominga parce que mutango sko abande ko luka a moyen nini a tshela nga poison to a tshela nga mbasu to a tshela nga pese a mona ndeni okozwa nga tabi bon loko na simbi te soki pesi loko soki benganga na yo na asira ki abi e simbi déjà ozomona kende penda loba na yo non na ko ngona ba page belé na loka batuko benga bijou likam nini bijou oza bien mutu sol oza bien ça bien te le quoi bon na nga bien comment ça s'appelle on a yo mo bando bank ça oui il faut bank ça nga barezi eza blague te ozomona biso to kenda ba tournage to bung ça pe bilamba oko ça perruque no po bosani yango omona to ebite motema mutu to ebite to ko seka boy mais na motema zo finga ngozo bazelo mona après mission moi mamna sala na ebite na nzambe te mais ce que mutu abundela biso ti le lo continue aka ko bundela biso za ka nzambe amen yango wana moni nazala nga boy nazala nga na bonne santé et puis ki on nga ba kisi na ngesila ilobi OK fona zonga isusu pour malaria aussi l'été non kasi na kota que hôpital ceux qui meli ba kiss
faut la zone contrôle bata la seconde OK parce que na malaria pene leke makasi mutu pene na so na vandi bo na ka vertige na mona bino comme 4-3 donc on comprendre malaria pene leke dans le roi malaria c'est les bras loin na te bon yango mo isko bakanga c'est ça normalement leke makasi vraiment na zwa ki ba ki sebele vraiment na pesi fondation Maman Denise merci vraiment parce que tous un peu na mbongo te pour ko kota na hôpital na HJ vous avez la HJ yo pas jouer carte na zote point non mérité OK 21 c'est beaucoup na zo mérité exemple na batu musuba ça ba 30 ba zuna bango te ça na ngas ko na mérité donc il tend de la grâce mais et continuer à kaka ngai batu basunga ngai ebele okozwa idete na section toke Angola toke Angola gabe manesi mutondo saba makambo to landeli gabe manesi ba Gabriel be bakata ba kepe bazongi biso sko ba passer pas photo to ke zongo na matai to kepe maman na zaki chanter bomba biso to zui ba visa siko jour OK Angola to ke wapi po producteur nde atikali biso sko to zui visa photo kende sko to ke wapi nanya oyamba bino nanya oyamba sepi mbala liboso boko mana mboka ngo heureusement tozali na bidi la bengi Seuti Kungwati Sébastien millionnaire wa kwanza pe ya dollar na pesi ba mbote belé bage mwa kokoso me mbongo neza na coffre fort abengi vie bo na po ba bidi ya ba kenda ba Angola ba yebi pe ba prêtre o boya kana Tajol hôtel nengwana hôtel Tajol na Kimbangwana to komi ba yambi biso pe bien boso baki bozela bobima te ba yeke batata ata so ba keka na mboka tongo etani ale babandi parcours boso abi bozela na sepe na bino na mona mnoka na TV bona bobo to kende kanga na yana Theresia ba mbali Christian Petit moi la Belgique na biso mbote Christian Petit na pantsaka to kompe to liaka bien to mela bien bana basi pe ba kabela so bilamba ba mbongo po Angola pe ba ko kabela yo o kito mato ozwa mbongo to ngaka ezaka bien po ba bien koya na te atende koya bo so comme no kana mboka no ozwa na mboka na kamusanga ba prêtre bazali na bon ba le viseur bazali o bangani donc ndeto yo vanda na to zali na so pe bien et comme ce ko photo ke ko senga bapanza kala bakei baye Theresia la reine bova na bino bazo finga biso na wenze bazo finga nesiana to kende biso toza bangote pona ngoleza so bokomi na wenze na bosinena na la police ba benga ba maître yo za maître na o Thérèse peut maître na ba sécuriser biso nde siko moi to ke na tongo po wendela mo banda 4 moi to ke tongo ezate poto cha panique ya to yeko lukati mboka mpa Angola to komi pe kuna basi kitoko basi pe na biso batindi ba maître nga pe na maître nanga Thérèse pe na maître na biso la reine yo bolukaka yo ela boy biso la reine yakana maître simbi kitunga mbongo so koti le roi mabonza mabonza ko fufu masangu makala mafuta appareil nyoso kabelo au peso linette au peso donc so koti na wenze ba koti ba draba nini to zoka kombiti to ye ba kama bino nga bite biso te bino ba kito tika na biso mutu na mutu azara na itoile na pe na ngunga na to yaka nga na ye na zaina na kenda ne lote $50 pe $50 pe za ki okata ona kinena ona Angola ko seka donc to sala théâtre mutu na mutu azana succès na ye voilà na mutu azana makamu na TV to le kaka ezaka TV mais il y a des TV et des TV donc au mona yo ko décourager muninga te po yo ba pesi yo te omoni eloko nga ina lobaka yango wana donc mutu na mutu azana ngonga na ye tango yo zo sengela ngaliwa nzambe a permettre ngai te pona na baleki mama mtu akufa na bana na ngai ndenga na bokola bana ngai yo ko bokola bango te ozomona donc to senga ka bolampa muninga oleke bo senga ka mabe boloba ka mabe esala ki pasi
Nde na sambela na bakisa ngo isu dimension. Obi oh kombe. Bitumbe ye penzo ngala moni ngo penza boye. Dimension lisusu. Pour apporter na biso pour pasteur nanga et ya église du Dieu qui a été descaté na apôtre Gilles Bumba. Je me suis tokoti ma bonde libo ya fin du mois pour ma bonde ya fin du mois za somme. Abi nazo luka ser bijou la reine. Soka zabi ma biso église na sonde ezalati. Eza monene na leka liboso. Babi nzamba lingi yo boy omona bitumbeza babundisa rara mutu aza na étoile bozomona donc na websaka ba fan nanga en tout cas na ba appel est tellement ébélé il y a ba sala nzambe il y a ba tout normal bato bazo bondela po nanga en tout cas nga yoyo naza na mbasu te pe kozala te e kozala pété. Et Rosala tenga na osimba bakoko nanga bakoko langa nzete penza boye nzete ebuka fosi ma libende ya makasi wana pendo chebo kisa selenge oh mboke lenge le bango ya dadi pe asonam oh bilenge aya donc kosengela muninga liwate tika ya zaleti nga banguna na banzambe pambola bango pesa bango bonne santé pambola bango lo bazangi bazwango ba mona pe lipambola na ngatango ya po baza ba imate quoi. Voilà, c'est Bijou la reine, donc c'est votre grande actrice. Merci beaucoup à Ozebaza mon petit. Au boire ya mingi ya kana. Leki nanga Ozebaza. Manager du chef, et puis merci beaucoup à Malik Arafat, les membres du Chigito Djogo, Monica Makambofi des disques, Bébé Seigneur, Maman la Kenaya, et puis Primaël. Et pourquoi pas penser aussi à Shekina Vumbi, qui te repète taille, qui te repète dollar, boutique en ligne, Shekina Glamour Boutique. Et ça, on a pour un sac, ballerine, bilamba, bassi, yamibali, Shekina Glamour Boutique. Et ça, on a bébé Exaucé Mouyemba, donc Jérémy à la merveille, moi la mamie. Clin d'œil spécial à toi, Jonathan Gana, l'homme qui souffre de l'obésité financière. Jonathan Gana, obésité financière. Et Yannick Chamba Motomoko, très bien. Très bien. Voilà. Bijou la reine, obéti du solo, on se rappelé, maman, na Kingaka Tinde, maman livre. Ah, tanga combat Bijou la reine. Ah, tant de la grâce, penza, obéti du solo, bika mutuna mutuna na tanda, obana okendete mais na tawana isala ka o pesa maki ngala ndima ko te parce que babenganga na pesi papa Dani Mbote babenga pona yo les causes bilo no ya fête ngana ebeka tozwango ka boy et puis jour on a kenda fête ndire ya Marina na Raïs nazonga 0R tozonga 0R na paperiki Toto zongi au moins ba ko pongi ya 6h elengi. OK ba biki faut donc kasi mu pepe mu kozo ya donc mo ya ko. Et o le kana kana pongi. Letna le kana po. Na sutu ki ka boy ma papa. Na penya kata suki te. Na bona ki. Barezi. Drogue. Na penye suki tenga bi o ayebinga don okende na ngoka bona ko makuna kombo yoka banda ko bengo banda kala bia mo mbula le banzo beta bokota na katoko ta ba bis toke wapi ngana ya milo to ko motanto zo tele wapi ya milo milo 50 na pesa boto wa ya de moi na vanda pe pana na lemba musenza zate to komi pe kuna mama na biso na esengo na mawa na stress ngabi nzambe na ngai bali boso bota na pesa mama ni mama Mbote mbala liboso do nzambe na biso ya seti mama Olive Lembe so mo lelo bata théâtre ba kompe na moi position grâce à maman ya biso maman abengo pe na komono bijou abenga pe c'est toi Bijou la reine c'est la première fois oh là là nzaba malamu ya j'avais maman pa ebinga na kombo nanga nzaba eba la kombo nanga donc maman Olive ebinga donc ebi Bijou la reine tant de la grâce Vraiment. Lélo, 14 ans de carrière, il y a groupe, et puis 21 ans, 14 ans d'existence, il y a groupe, et puis 21 ans de carrière. Au baki n'habité, au fêté, au sala nini, bah tout balinara Bijou la reine, au bah c'est pas la moussala, au sala, bah mécène, bah tambongo. Les autres c'est nini. Est-ce que Bijou la reine a préparé nini pour la 14 ans? Vraiment, 14 ans, bah rési, bino oebi.
bino boye ba besoin ba relation pe makasi na bisa to wana ba Yannick Chamba wana donc ba Yannick Chamba faut voilà malembe Yannick Chamba Yannick Chamba babi atinda azawa wana boss mboka ya na Londres babi atinda code atala ba zéro t donc veut dire nazo la oui binde ni ke atala ba réseau oh non au moins, voilà. 14 ans, il y a le temps de la grâce, ça s'est fait. Ouais. Donc, moi, à 14 ans, soit moi, si so beaucoup les bébés d'ailleurs, boti balani ça tout mine. Donc, 14 ans, la biso, tolobango, mais tu fais rater. Cette fois-ci, bah rési, on moins na soleil non, faut so sabato, bah ebi ko solo, bah na souci à bateau. Voilà. Et ça a été que bijou la na kufi. Allez boyo manifester. Pesa bambongo, autant msu bo pesa ba rési, o pesa nengate. Alors que moi na bijou la na diva qu'il mal moi 100 so tinda na moi 1000. Ya comme ça nyonso. Yo comme ça yo na roi ba makata ate. Na so ye na biso ya yo yango, so ko tongo pesa ko ma pe na boy na bite wana ze yo boss abi wana yo. Téléphone na pesa parce que nanzela na onde na kuta na boss. Ba pesa kaya ya weza mikasu. Donc 14 ans il y a le temps de la grâce, 21 ans nanga il faut na 500 euros. Ba projet zebele, mutu muso ko banga na zo nga salle. Voilà. Mutu muso bingai na lingi masanga, musu biloko olia musu na la tsaka ba. Voilà. Bana groupe, musu so abi. Musu pa binga la tsaka bijou ye moko. Musu pa binga kota presse tikela ngai. Voilà. Ozo mona na besoin ya bino vraiment ba rési faut komelanga ba komba batuana o na bando bwaka na pesa na onu mbote nanu na nani fondation Titi Chibola Titi Chibola donc voilà moi c'est mbongo Titi Chibola aba mundele wana madame wa mutalekechu maman Mirador en tout cas na pesio ba mbote belé bo soutenir ka mutu mso ko ba poto bandana na marche de santé. OK. Mutu mso abi moi polo moi chapeau et ça bengala ina sala ngona kota fondation ngana komi 14e voilà donc bo sali kaka maman Nathalie Ville motema Pichu Santiago en tout cas honorable Patrick Mouyaya zala donc talarayo honorable Idi Yele bo soutenir vraiment 14 ans oyo donc on to fêter honorable Henriette Wamu maman Abiso boss na biso tête tendai Maboro Bank motema maman Rachel Fouta motema maman Rachel pas solo là maman Rachel Fouta donc 14 ans il y a groupe le temps de la tara moi si groupe ne koksi 14 ans beaucoup merci à Maluku en tout cas beaucoup merci à JCK Dima en tout cas toi on a besoin na bino bo soutenir papier piana Irène Lengo Tina Écologie bo soutenir Vanessa Kidiaka Natacha Kidiaka honorable Paul Bindu Moussampa Ibabi Pacific Palace tu habité trop fêter la Pacific Palace toto ça on a pas la salle de fête noire donc honorable Paul Bindu Moussampa yo solo là boss Eric Mandala oh on a pareil ya Makalunga ya Libala. Et c'est le hôtel à Bissonioso. Il y a Bissonioso. Et Bissonioso. Bah on a Babel Chou. Donc Eric Mandala boss. Boss donc Univers Group. Na biso maman ni motema papa de Gaulle o so bo mona ba bijou ba jolibité boy. Aliaka kitoko amila kitoko eza grâce ya mère ni motema papa de Gaulle bango baza avenue ma peso wana na refulu. Ba fungola chambre fa d'amener donc bandal mobimba. Mutaleki ba ona biloko kitoko azati fo bango bateka bilo epola te na refulo na kendaka kuna ba rezi kana bandala na bandali kaka ona kendaka kuna oyebiseka nga ba rezi journaliste azaka gentil mama couple wana baza vraiment malamu penza donc on appelle ça ba semek na mbote ba bengi nga ba bili kam nini Eric Mbamba likam ni moi sina biso su ba mbasu boendeni Fabrice de Belgique oni Fabrice de Bruxelles. De Bruxelles. Fabrice de Bruxelles na pese ba mbote belé. Ayi singa otindela matos ata 10 mobimba po ye moko alsala ango. Ba caméra nyoso ngo loué boye pa na ngai. Nzenga Samatona. Oni Bibende. Nzenga Samantone Bibende. Sandra Maya Mapuya. Eric Fouré. Eric Fouré.
et dit de canto soda poto de atindele ngambonga biso belaki Joata bongo moi malala bata bongo nde toluka obeli boy moi code sala moi bien atanga na ndoy kokokate mais bo série ki akendaki kozwilanga sala moi bien makasi na ebité batu bazali te to on peut se ba comme to comme na biso parce que pena suka ya bijou la reine na biso nini okobeta lisolo ya mobali awa babi mobali yango oyo akamukolo na ye likamba mope tozoye bate mais quand on met sur le solo babisi ya komisaka d'ailleurs pour botolo eza mobali ya batu boye okanga ye na kisi ba makambo belebele na bito so yoka yango lo pena zaki kiriyo fona tunu yango na pour ça comme ça va se mec na balinga ko pe makasi sombe na ngai mama Monique na Luanda za Belgique na minute o dona Monica mabo kilo ya bijou la reine mobali nanga ngana sambele nzambe na bi omoni toza basi tokutana mutolo bateke mbala mona zi mobali nanga muka kosi tokutana pena ba parcours em solingi mobala mutu mobala mutu aza mobali ya mutu suka ozonga kaka na maboka mwasi ne mwasi andako azala kwa mama donc yango mona mwasi soka linga bomayo akoboma facile maso osale mabe to leka na banzela na me na vandi na bi mais naza pe mwasi ti ndenge mwasi ne soka ye okepe na biro mutu moboye madame na ye batu penza ba telemi lo sako ba opesa madame ngabi jamais ngape na koza pe première dame pour ani yete OK na leki epe na vandi pe na senga nzambe ngabi te na lingi na nga viote pesa mbali na nga moko pesa nga mbali na nga Eric Mbamba la Suisse Eric Lusanga Mbamba apesanga nakutena maboka mutu te et puis nga na yeba viunga te et puis na yeba te ke mobala mutu moko boye azalaka na linga ngo kuti na linga ngo te nakuta ye moko nakuta ye mo jour musu to beta songa bi makambo indaka boye baba balele kaja tangu biso tokoya ko sala po ba omona ba mona ye bilikambo ngo aloba ye boye le roi Priska mama bon yebi po ba yebi na bomba na ngate ngane yebi bien to vandi penza to pope mam na biso tamsu 2021 nzamba ko sa ngolu bino pe karate mama Doli Kamba libala nde ni to lo batamsu nzamba ko sa ngolu mama Doli Kamba yo yebi makamba ngo apôtre Joël Kamba Irène Lopez Motema Tony Lopez ya Patrick Mutombo Kamba tonton Jean Piti Manga Ogisha Kamba donc bato belé bande kolanga koko langa abota maman nga za en Suisse na Genève wana mamumeta Marie-Louise ti le là ça azali c'est ya bijo ano mo muke na na so foto koko so ko an so za na it nga mama so botanga na ajuana donc koko so bota mama biso na ajuana mama biso botinga ajuana ngapela boti diva kilimali mo na ajuana ka ajuana so na tangi ajuana ba comment ça so ba papa oza ajuboy donc na ajuana kaka donc na ape moi mkete naza de mkolo parce que naza bana c'est oza mkolo papa Eric non de baloba bon so naza mkolo papa Eric ça problème te bolingo ekipate papa ka mkolo talaka bana na nyoso ta Jerry Kwangata Jerry Kwangata leki ya papa Eric ozwi ba Irene Lengo baleki na ye ba Vanessa ba Natasha ozwi ba Yasmine do baleki na ye ye mono mbana ngaloba na vie na ye aloba kolinga mwa mkiete mwa mkele ti ba age baleki na ye e simba te za respecter nazo nga mobala mutu te mobala nga to linga na biso za ka ba lo ba bon po ba kansa po yo za mo munene pa po na ye po la munene yango e bakata silikela banga bi nga na ye bijou botika mambo na mino wa mikolo botika ataka to za biso ba mketo kola na biso déjà non par rapport à bande comme sous ba yiko masqué bazaka ba 80 ba okola te quoi ngala mkolo quoi ngala mama la bomba bana ngate je suis responsable madame 2021 karaté madame donc mobana nga azala mkolo asa mwa mkelo bino ma kalunga ngam na botele bino pai na pesi pai mbotele linga bango makasi moko babanda kale pai na makalunga kala
non bato ba ebite bato ba kaka osutuka ba moni événement ba koloba oui donc ngana epai bien papa moko malamu a soutenir moi si na surtout na ba événement nyonso ba publicité na to mona maka lunga c'est paille donc o ayebi na linga bango kenzo za mkona ngate papa Eric aza moi aza yaya na ko ba agent ba na ngate po bobeta ba calcul donc aza mkolo mais de toutes les façons so pe na mkolo na ye eza pe peut-être to linga na bisoti ngape na bota na ngaeti ma Monique ta bota na bisao. Voilà, Bijou la reine, merci beaucoup, c'était un réel plaisir de passer ces bons moments ensemble Nayo. Alors ozo imaginer que ba fête en ko na ba date ni to ba moine te mars na mars ba le 20 mais na za besoin ya bande konyoso o ba soutenir bina filé président bina filé na za pour se soutenir docteur sous les bengo zamba bokono mama Sarah Kabelo batebele ma copine nga dit pesa na komona tanga komona mboka pour Nadine ba Nadine bola moi ça président nga sobe a kanisa na boaki mais derrière na boaki Nadine bola maman Nadine Lubondo Lubondo na mopali na ye papa Kelly Ndotoni bon on peut ça sur place pour te retourner on surtout dans bazar vraiment bien couple moi kitoko et on est au luka vraiment grâce qu'on appelle sur boaka Shekina Vumbi kitoko pe dollar faut beaucoup mango chaque fois son on les cabe émission yo tanga yo komaka yazo lo ba komaka pour to luka nde bateau ba ko soutenir omoni en tout cas na pesi merci na ba fan nanga tout bande ko nyonso ba linganga ba okaki pasi ba okaki pasteur ambasu sala pasi pese na comme aveugle vraiment yango moni na za penja boye misu boye po bomona na za nanga bien na belaki mais malade bongo ba olukate mais nasko ça va na komi bien na ngolo ya nzambe Jonathan Ngana na pesio bambote belé 14 ans ya groupe le temps de la grâce de Maman Bijou la reine Kilimanjaro naza na posa ya soutien na yo vraiment makasi babi musapi moko eskola elongité Malik Arafat Mali Arafat Mali Arafat na oka kombona DJ Arafat voilà DJ Arafat Mali yesko Arafat OK Mali Arafat donc pour soutenir moi na moi si 14 ans na gérer ba homme marié ba femme mariée et za kitoko Bali sapé na groupe na Bali sapé na Bali sana kokoti ndo mona ngabo babenga ngape bo kilo ngape ba pambola ngoma pe mutu tala fon olingaka na journée batu ba pesa ko merci donc moi pe mutu bengi yo maman merci nzamba oyoka ça la bien voilà Bijou la rente comme la personne suka ba benga sko nani ko batongo isili wana nena peso ba wana plafond maman moko maman prophétesse abenganga bondela pa nanga nazomona numéro na ye susté vraiment faina remercier na mobile na ye abondela ki penza makasi ponanga junior nzambi mwana neva na pesi yo mbote belé galo kimbimbi ya joli copie anniversaire nezaki lobby merci vraiment botika kingate apporte Joël Kamba merci na bosse na mona na maman ngoti ata prochain numéro na ko benga bondela ki ba prophétesse nyonso ba sala nzambe nyonso ba bondela epona nga ba bi eloko moko e komelo ezalati siko ba benga numéro nani pour que batinda mais ba ko benga na numéro noti OK omoni mutu mususu aza posa sunganga a benga na temps normal mais mutu mususu a bengo 0 attends le boza na papa Eric mais ba ozaka ba kamaboy comme la copie comme marako moi pe muto bengo na 0 et day ine obo papa kazi téléphone na benga omona benga yo yebi déjà que mutu azaka na mobile tu es marié obota na âge na ngai vraiment na cause à marié te na obota tu es marié Bijou arrête non obota na bota na bane belé ba tonu sanga yo tozala bakoko ngana bakoko na plusieurs enfants donc faut boza na moi respect ya kobenga mutu ozomona ça et ça la bien ba so lingo soutenir nga faut makaya bukaka
te makayabu eza ya mutu basukola yango déjà bakalingi yango bien atie matungulu na aubergine alie na ye yo zela makayabu ya ndenge na yo moko donc Bijou la reine aza madame botala era obenga olinga soutenir nga nzambe opambola ye tokoleka kaka pa baresi topesa bino merci na bandeko oyo basungi nga mpo na 14e anniversaire eleka kitoko donc tozanga te ko remercier bino merci beaucoup Bijou la reine obaki bato nyonso déjà mais bamisu na bosa ye na nga napesi bosa Eric Mbamba la Suisse bambote ebele Jerry Kwangata ya Rémi Lengo papa na biso tobenge beau frère papa nayebisa yo donc toujours pembe na mwasi na ya tika kete la ba fête nyonso ndeni yeta musu mutabatelanga vraiment tamsu bato balingaki baotaba baoka kanda bamoi papa Eric boy papa telanga na ke suba bamona moya osanga mabeza te ozomona donc nzamba sala faut mwasi plaza na mobali za na mwasi sala kitoko surtout ba ange gardien surtout mwasi so azola na mobali yo saka kola na mobali olai na mobali ola mobali mais bato musu ba sepela no te chérie bébé oui ça va Eric ni so la mokina tongo non na tongo na to la mukaka non to bondela na nzambe abo bondeli après tant to bondeli programme de GP ça m'a okende boye ozonga boye kolata boye te femme aliana suza alingi no melatia déjeuner na ye supa lingali ya moi beaucoup le bon c'est kapo bala muluba na za muluba muyombe papa biso za muyombe azala bo beta po na madesu kano o sepela nga nyonso tu na lamba sauf chassé na lamba nyonso kitoko papa muluba papa muyombe mama muluba siko Eric Mbamba nga sikoyo Bijou Mbambi yaza mwa liboso nga pe mwa liboso donc mambo eza mystique na ebisa oro ebisa papa Eric nini chérie je t'aime na baloba nini mena munanga mina kupenda sana ata balobi ata bambonge yekei naza ya mutu te yo poza ya mutu te donc nzambe mutasangisi biso mbamba na mbambi siko na oyeba te na okoma mbamba to po ka iwa na kaka Bijou Mbamba nalinga mbaya nanga makasi en tout cas par amoureuse naza amoureuse puis naza zuwa makasi nga ko bomoti nalinga ku ba jona te naka mukie rouge na matape bourga na matili kolodo ondi manga to sepela te ato pekisi nga barezi anta nalinga ko mingi boye na oyoko te ko sa na te onde oya ko sa émission na kaza oya na mo boye po ba fi babanga na bango te ata mutu aza na mwasi ni alati alias ba obanga te siko yo siko sambanda na nga to yo tante mbana nga nde bosala ba avance nga na nzambe yo na kisi yo tete mona ara moro alengi Kilimanjaro merci beaucoup Bijou la reine voilà Luka on a nous les tatos des annonces merci à vous tous qui nous ont suivis du début à la fin donc comprenez comme ça nous cherchons les informations à la source alors j'ai été venu chercher pour vous votre actrice Bijou la reine Kilimanjaro pour toutes les photos et sur les réseaux sociaux, toute personne à l'Obaki, Maramunion, alors au solo lui, de tous offrir. Quant à moi, je vous dis un grand merci. C'était la Barésie Baza, monsieur le journaliste à la présentation de cette émission. Merci à Déo d'avoir réalisé cette émission. Merci à Osé Baza, le manager du chef, Mikolo Bomesana Mesana et moi trop. Merci à toute la famille Baza. Merci à Mélina Pambou, ma conseillère, ma maman, mon amour, ma confidente, mon soldat. Donc, oumela, donc. En tout cas, voilà, donc. Merci na maman Kiki Kibambi, o abombanga na numéro 4 lelo. Peut-être on appelle le na numéro 4, na le capé na Biso TV maman Kiki madame. Kiki Kibambi merci na motema malamu. So tale longi na hotel pe motema na. Donc asola rabie maman moko malamu respect. Na kiko profiter na sa bande nyonso ba s'abonner na chaîne nanga. OK. En tout cas, merci vraiment. Na comme na 1000 abonnés. Oh bravo. Na comme la chaîne La reine Bijou Chanel. La reine Bijou Chanel. La reine Bijou Chanel. Bon consommer na tie bino pièce moko 12 heures. Bon consommer ngo
Bon, ça ni ko j'aime, aimer. Aimer, commentaire. En tout cas, bon ça là, commentaire, ça là, peu bien pour nga pe na babengani. Ntasika mama na yebi na raté. Bébé ou un novice. Bon s'abonner très massivement na la reine Bijou Chanel. A Tchébino déjà théâtre mon corps kuna 12h. Titre lango 12h. 12h. Na 12h mambo za rebelle. Na 12h ba accident salamaka. Ba makambo ebele mwaka mutu osakana ngai moi eza makasi donc 12 eza la mambo ebele eza 12 eza 15 heures penza mambo mabe sala momo apa embouteillage na nzela OK pa mambo bien mais embouteillage kanyo na 12 heures donc 12 heures botala ngo bien tina suka bomona Bijou la reine esa bino na la reine Bijou Chanel na oyela bino mambo bien et puis bon mona nga pe kuna na makambo nyonso tu balobi boye ba vérité na la reine Bijou Chanel na chaîne biso vérité plus exemple TV bo manga surtout muta bo manga lokwa fa bugaza zate wana ndeko nanga matete atanga na ba petit frère nanga Jimmy Kankou ana Luanda na pesi mbote be na mwasi na ye. Voilà. Merci Bijou la reine. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous nos abonnés. On vous aime, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Exemple et Télévision. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Et puis, partez encore vous abonner sur Barési Baza TV. On est à la deuxième chaîne. Bientôt, là, on va production, théâtre, Bijou la reine. Non, cette fois-ci, c'est bon. Yannick Chamba déjà solo, Libos. Aïcha Okoko. Aïcha Okoko, félicitations. Bébé Oracle. Bébé Oracle, Aïcha Okoko, moi maïele, moi moro, baloba femme nani. Femme forte, courageuse. Femme forte. Akenda poto tongo. Félicitations, Toyota ka bébé. Voilà. On vous dit bye bye, portez-vous bien et bon tour de programme, on vous aime. Portez-vous bien. Bye bye. Bye. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 perruques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.